Bon, sali bana maman, mbote na bino, sali mes amours, sali famille libota, ba famille wana ba familloise, sali pe bato nyonso o balandaka biso, hein, o bazana boka baleki nzela, écoutez na vidéo na biso vraiment topesi bino mbote. La famille, tu es kolobela makambo yo o vraiment ezoleka o ezali a attaché ex attaché na biso, ex attaché de presse. Ba makambo ye siko na internet pour na ye, tonton Tadi, tonton Yams, tout consort. La famille, tu es capable de me kakusola, to me consala analyse par rapport ya ba dire o elobami. Parce que ma kamsang elobami batika ngo bon te senga foko ya koloba et senga fu ba droit de réponse et salama. Likambo nenga vraiment na lobila nga ngo te pona linga vraiment mimi kolobela likambo na ete na linga penza te mais en tout cas na ba propos teni ya ba live na ye et senga la photo loba toko kanga na côté et senga vraiment photo loba parce que koyoka des mères koyoka ba dire ya des mères koyoka ba enregistrement ya des mères ou asa qui pas tonton Tadi au sentir que mutu moko boy azana posa ko nuire baninga parce que azol ça l'effort maloba ya tonton Tadi yo kana te me ya yende yo kana zo pexi yo ko loba tenga na ko loba po ayeba ki azai ko enregistrer tala maele ya mutu tala maele mabe o mutu azana ngo non condamné PR moko non condamné tonton Tadi bosala ngo non ndeni na tant que boyebi comment des mères se comportent boyebi ba situation o bouti nango comment et comment ki na niveau ya luka ko benga des mères pour osala nini pour esala nini pour boyebi que des mères déjà assis à enregistrer bino déjà boyebi que déjà enregistrer abatu parce que moto bino da boyebi comment bokomba na ba niveau wana ya ko luka susu ko luka ko benga ye po bosolo la boyebi déjà intention mutu ndenge zalaka na comprendre bino te bosala ngo ndeni boyebi la famille ton azo ka demer azoloba na tonton Tadi yo koloba te zelanga na loba na ko tikelo maloba donc pour na nini aoloba bongo po ya ye ekota ton tonton Tadi akoloba akati na enregistrement tala niveau ya mayele ya mabe ya batu siko lelo tonton Tadi obimi hypocrite nde baoloba nde na mona diva kongola tie oza hypocrite boye parce que maloba oyo bimisaki eyokani te po demer abande ko intercaler yo. Tu n'as pas été sage ya koyeba ke mutu enregistra tu azo boya ngana loba ya lingi yenda bimisa maloba na yeke ya za bien donc tu azo kato parce que mutu tongo zo loba likambo ndinga ndé ko loba wana tongo mutu amoni likambo lobi bien ta ko ke ko luka ko intercalo alobi pe za la kabongo ya zo loba yo po lobi par rapport à sujet yo zo linga yo sisa nyonso po mutu loba tongo yo luko sisa nyonso wana est-ce que akozala susu na ba makambo yo loba ki na début oyebi na moni vraiment des mères monté mama be moko oyebi to na landi audio wana na bino moi ça zamta mabe a vraiment mama be fallait kazala aza musika belle vie sans blague fallait kazala musika belle vie des mères la famille fallait kazala musika belle vie oyebi je me suis dit na lobi oh na ndenge ni et pas zoloba na tonton Tadi o tindelenga déjà voice c'est-à-dire na yoka voice no tikanga na loba mena débit tangwa bengi alobi na comprendre ki voice wana te otindelenga voice mais na comprendre voice wana te donc pour dire que tia bande ko sala ngo pour ça na yeki ka enregistrer pour aya ko talisa hypocrisie ya tonton Tadi aya ko talisa hypocrisie pour ya bimisa maloba o ya zeki mbatu ba kwa na ye tala au moins na mokili soko zano linka yoba mona ko yo munde mutu malamba bazami te amabe mais entre temps oyebi que yo noza manipulatrice et qui toroté même devant Dieu et qui toroté donc pour les qui au salir réputation il y a tonton Tadi au salir réputation là-bas on a dit ce qu'on vient pas yo quand c'est loko yo zoloba bande ko na tshela bino na boyoka ye boyoka parce que na batu su balanda on te batu su balanda na tshona boyoka maloba des mères nyonso boyoka est très bien na ndenge babande ki discussion tonton Tadi et puis tozonga wana to me kaka osala analyse comme d'habitude et ça pas si mawa et ça vraiment pas si mawa ba genre le quoi ba des mères mais ngana kamwa penati lelo yo kaka ko loba te mama so oza maloba loba so oza na ba voice bimisa
au moins que tu comme le niveau qu'on enregistré ta dire donc au moins que mutu moko boye azane a vrai tu as la première baiser aux vrai to yebi yon to lobalo bimisa olingani osala ngo épisode osala ngo épisode système au vendre na de mera zaka na makam na motemo kancha ndenge osala rabongo biso to ya ko lobalo te po ani to yebi ki osala makam oko saka de mer la famille boyo kena gesho beza sengenga ne to vient nga ba gesho spono ba pesi nga ba conseil na vanda nyo pona ba ya gesho OK à travers gesho beza sengenga ne to kutana na boya na éviter na nga ba problème na boy na nga nazaki prête à rencontrer été parce que tango yoka ki beko ya makam na nga lukenga te na boya na nga mais nga après on a sola na bevu na téléphone comme si de rien n'était parce qu'après elle reste une sœur to blokana te na téléphone bon pesa bato ina bato baza masse bon dimela bango bon pesa bato ina bato baza masse bon dimela bango nga bobimisa mutu mabeti nga bobimisa mutu lokuta mopanzi mobomi c'est mort de trouble. Même mon côté victime, j'ai pris sur moi. Les gens ont oublié ce que j'ai porté. Je n'ai pas été traité de quoi? Je n'ai pas été insulté comment? Parce que je soutenais Bellevue. J'ai pris des balles. Mais quand j'en ai eu marre, j'ai pris du recul. Pas au nom de moi, au nom d'une équipe. Ils m'ont chié dessus. Moulé menacé, n'a pas audio. Allô, t'as dit? Bonjour. Bonjour. Bisous, toi, très bien. Et bon, oui. Très bien. Je t'ai envoyé le message quand tu as mis le temps de suivre ça. Mais je te remets la comprendre de ça, ça audio, de quoi tu parles? La décision, il y a une le message, voilà. Le même message, je vais transférer ça à Yams. C'était la audience sur les réseaux sociaux. Nous sommes Bissayoté. Ma conseil pour la bonne loi. Tant que vous signe, on a pu raconter ma connerie sur moi, vous me défendez pas. C'était sur les réseaux sociaux. Mais que nous, nous les réseaux sociaux. Moi, je vois mal. Yo moni makambo pas mutunsu na réseaux sociaux où on s'adresser na des mères. Des mères. Non, dans un rapport ni na mambia ça na réseaux sociaux. Des mères. Je viens t'appeler parce que je pouvais t'appeler parce que il fallait na bien. Non, mais moi je pense que c'est malhonnête de ta part et c'est hypocrite. Excuse-moi d'être vraiment direct avec toi. Donc camarade Nabi non ça va sortie médiatique. Il vient raconter ses absurdités sur les réseaux sociaux. Il vient mentir en mon nom. Il vient diffamer en mon nom. Il raconte du gros n'importe quoi à mon sujet. Toi, tu te permets de me faire un audio pour me dire oh, c'est pas m'a envoyé dans les réseaux sociaux. Bana makamuna osala wane bandi. Dimi c'est ma vidéo na moko moninga na salle émission na yo réagir ata na mambo ya oloba. Mais peut-être que tu n'es pas informé. De quoi? Oui, peut-être que tu n'es pas informé. J'ai la page d'avion, il y a TikTok où on a évité ceux qui ont solo, pour ceux qui ont évité la montée solo. On a même tout ce que tu as insulté, Yam Saza imbécile, Olivier Saïba Foufou. D'insulter imbécile, j'espère que ma phrase était Kizengi la Yams. Et n'alliez ça qui est foufou. Voilà, Kizengi. Et bonne phrase, on a mis ça qui en haut. Na yebi phrase, voilà. C'est quoi, t'as dit? Yo, après avoir fait un audio, ça veut dire qu'il y en a eu quelqu'un déjà. Na yo kapino mingi tadi. Et puis na otala bino. Tadi na otala bino penza na otala bino. Je te parle des mères, aujourd'hui des mères dans la profondité. Na yo qui ou na zo mona na télévision ou na réseaux sociaux des mères. Azo sur la ceux qui n'a monté na téléphone à l'obi.
bayamso wana baya kobondela mobali na nga na ndako mpo na continue de travailler na Belgique. Eza na tina te. Si eza na tina bolonga sur les réseaux sociaux. Bino te kutu bako bate mobali na nga enregistra Mbirba. C'était pas vous. Non, t'as dit non, faut pas être hypocrite, mon cher. Tu sais pourquoi j'ai répondu à ton appel? Oui, pour répondre à ton appel, parce que non, tu sais pourquoi j'ai répondu à ton appel? Parce que dans toute cette histoire, j'estime que tu es la personne, à mon avis, en tout cas, je continue de le penser, qui lâche la tête sur les épaules. T'as dit, tous en occasion sur la tête, ce qu'on sur la tête, on a la vérité. Au lieu de bien au spécialité pour yoki nga na lobby ke boya ko luka mobile na nga pour bondela na ko selbi no makam na diffamé. Est-ce que yebi appel wana ça vient d'où? Conversation wana ça vient de quoi? Cette conversation est partie d'où? T'as dit, moi je fais mon émission en rapport avec Michou et Néléa par rapport à Jimmy Belaou qui n'a rien à voir avec vous. Moi je donne mon exemple. Dans ma phrase je dis Michou soit une image que baza professionnel, baza petit de talent, baza correct, baza na vie à propreté. Babota na papa différent, Michou soit là on a tournage, non mais dans ma solo à quotidien où elle est quand théâtre. Et j'ai dit à Néné, c'est pas parce que y a Michou et Mimi que né faut mon kalisa que batu musu nde ba bassin, pour ba matière ba tout pesali. Donc yo koko se pelaté pour Jimmy mais là on a en liberté. Je m'adressais à Néné. Néné a aussi toi des réponses. Demain, vous aurez mon mobile de malheureusement. Je n'ai pas réagi à ça. Pourquoi déjà cette émission-là, la salle une semaine passée? C'est après une semaine que Néné avait me faire un droit de réponse. Et puis je m'en fous du point de vue de Néné. Moi, ce que j'ai dit avait tout son sens. Ton ami aime soulève son corps, va s'asseoir sur une chaise. Pour venir dire, na yoki demain en 5e mission, mon corps, lobby, mi bala théâtre, ba malongate. Ngai na kofa na lobake na mi bala théâtre, ba malongate. Pendant que na solarana d'accord, ba vient na ba Pierrot, ba vient na ba Gesho. Et si j'ai dit mi bala théâtre, ba malongate, il y a ça porte-parole mi bala théâtre. Et il s'assoit, il se permet de mentir à mon sujet. Que ngai demeure, na linga yams, na payé $50. À cette époque-là, on y a un acteur à Bobo. On a l'époque où on a tourné par Moustador, a invité, on a invité, on n'a même pas dans le groupe. James Montombo Mtabenganga, na jus d'orange. Et on a tourné à Kuna. Et ça, il y a 2015. On a mobile, on a mobile, on a mobile, bêtises. Depuis 2014. T'imagines à quel point ton ami aime si aller loin? Donc, parce qu'il y a ceux qui sont sortis médiatiques, il veut donner de la matière aux gens. Non, t'as dit, permets-moi de finir de parler, je vais te laisser le temps de parole. Il se permet de mentir à mon sujet. Ngaïna Lingayams, ceux qui présentent Ngaïna Lingayams, c'est passé à Ngaïna Lingayams, il y a Kalawana. On a mis Ngaïna Batoza qui famille, to Vanda qui to Lia, qui to Solo Laki. Pourquoi tu peux respecter un mot? Yams, tu allé très loin, t'as dit. Tu es passé chez Alain Dele, tu allais dire que Makambouya, ceux qui payent, il y a pas non, ceux qui payent la ligne, il y a qui est dans la tu vas déjà foutre répondre. Je vois ce que vous faites. Je m'en fous de ce que. Tu as dit que je finisse de parler, je te laisserai le temps de parler. Tout ce que vous dites à mon sujet, Nayoka Ngo. Yam, ça c'est l'émission, le bac a détourné $1 200. Maman, on a les cas d'émission plusieurs fois. Anayama, écoute, na live, on a dit 1200 pesos. Je pensais que c'était en euros. Non, t'as dit que je finisse de parler parce que c'est mon image qui éternise sur la solution Loba. Au numéro de 4 minutes, t'as dit, ça veut dire que j'étais écouté. J'étais écouté, t'as dit. Est-ce que tu sais que c'est moi qui l'ai après m'avoir envoyé l'audio. Donc, d'ailleurs, tu as 4 minutes. T'as dit que 4 minutes, tu as 6 minutes, tu as dit que Loba. Non, tu as dit que yo. Non, tu as dit que Loba. T'as dit non, ça faisait que son assistion Loba, yo pour lobby. Non, pour Loba, t'as dit, son assistion Loba, kaka, moi, n'a dit que nos paroles. Mon nom, on a raconté que moi, n'a lingaye, na TV, na mobile. Nana mwana, nana belle famille. Yo so ko betela ngani solo ya de même respecter mon père na yo so na mon père na mwana ndako. Quand Yam se permet de venir raconter un tel mensonge, il a pensé à sa femme. T'as dit j'ai rien dit. Na beti mo kara, na salon de la monité, na salon de la yokité.
La Bengi Mouscador, je ne sais pas qui m'a enregistré. De toute façon, je m'en fous. Mais j'en ai pas parlé à 10 personnes. J'en ai pas. Attends d'abord. Attends déjà. Attends, mais si c'est au Loba. J'en ai pas parlé à 10 personnes. J'en ai pas parlé à 20 personnes, t'as dit. J'ai appelé Mouscador. J'ai parlé avec Mouscador. J'ai posé la question à Mouscador. Nga ita una banda kwa usala théâtre pa na yo. Yo comment la likamwa yams. Bo solo la na po atenge comment Mouscador une émission wana. Nebisie bo solo la na ndeko na bin. Regarde ce qu'il raconte à mon sujet. J'étais tellement la famille toi qui pena des mères, des mères, sans blague hein. Ndo zona oyebi ke Belvinda zona aoyate po ya kolobake atindaka gesho luka aoyate oyebi tu le sais au moins donc bino comment profiter na sima oyebi ke Belvinda azabonga koyate Belvia ko sala boité yango tikana kolobana na internet po ngana bima na raison moko boy Belvia oyate siko ce qui gesho bonde la kiyo so gesho sola kina yo ce n'est que normal ce qui gesho sola kina au solo parce que oyebi ke ozala ki pembe na Belvi tout attend que moto alingaka bongisa akoluka kosola na yo soki pe gesho lobi ke balaki na posa so peut-être bon bon c'est peut-être tom soudié passer qui démarche na salon pas belle vie à salon pe pas na yo aye koloba oyebi ya bande konanga ezala makamu susu mutako to ya arranger likamo pa batu akoko ya ebisho ke non na posa batu mbele ba bongisa ba solo la ke kuna alobi na mutu nde mususu ke non moni aza prête kosola na yo boye alobi no defense kata motema na yo so po kiti motema ake pepe Belvi beaucoup teni bo solo lui mais entre temps moi peto mususu Belvi ayebi na makambo na te bozomona tom c'est pas Belvi qui kaka expliquer pe Belvi problème na motema malamu pe Belvi azala nango peut-être na nde bo solo ki alingi kaka arranger siko tant yo mola ki ke boyi yo kanti soki yo boyi nde Belvi ya pa bondela yo to pendeni so pesa solo so pelo kuta yo moko yebi parce que yebi ki ata gesho aoyate po ya ko se justifier na loko o Belvia ko ya pété bino bo mesana bongo ti nde bongo bokoma temo bobi ke Belvia ya kate bobi ke Belvia ko ya na yete bokoma ka ko leka na sima batu lelo tonto tadi o enregistrer fallait pas enregistrer gesho donc bozana batu na bino oyo bo enregistraka donc bozana batu na bino o bino bomona baza ba faible et sengeli bo enregistrer pour tellement que yo za posa vraiment za na ba preuve na ndenge ba bimiso yo mabe bio za or que yo za no bien ndenge pe gesho lobaki na yo ke Belvi azaki na posa bo sula fait pour enregistrer ngo ingoza preuve a munene ce qu'on va enregistrer qui ont été c'est du mensonge pourquoi les locaux commis ya ko enregistrer tonto tadi po abengi yo bo sula makambo ya yams pourquoi enregistrer fallait payer à gauche au côté qui a Belvi dans la carte le col ngako nuire Belvi et c'est écoute bien quoi enregistrer et l'équipe n'a bien quoi arrêter demain on s'en fout de toi nyonso yo koki ko loba o yo koki ko bimisa pona Belvi on s'en fout même Belvi le baki to tchela moto poso bo soleil qui n'est enregistré que yo ko loba na télévision biso toza kuna te biso ka Belvi o mate ko sa no musala pamba makambo luka ko bomba na bimisa kango poto mso kanchaka biso to ka loba te poto obanga yo po de mère aza makambo ba loba pona Belvi yaya omiko saka na yo toza kuna te donc nyonso yo mona ko biso si to senga ka to baka vide ko ya ko bomba mana sima gesho te ke tonga chomta peki senga ko bomba mana sima gesho te ko bomba mana oti yaka loko loba tika ko bomba mana sima ke o mutu be mutapeki senga yo na sala kite yaka na yo bima biso ba fa na Belvi to lobi yaka bima loba nyonso ko tala pa gesho te po biso to pousser o pendo loba to pousser o bimisa nyonso eza katina donc lo comme to pousser yo soki to gesho abina loba ki na loba te ba poussa kinga po tango bima ka yaka loba makamba sarato la eza ki nini ba poussa ki yo non oyaki quand même po ba banda ko pexi mo yaka non okoki pe ko sala ngombala moko sala ngokaka oyo ko bomba mana sima gesho so ba gesho ba sala ki on c'est parce qu'il ndebo zala ki c'est que normal tant que bala mi bal basé si comme ba on na matata moko do salama ba yo luko c'est toujours normal orgueil que tu dis que non na linga ki na ngate parce que tant on de Belvi à mon qui makambo na aluke ngato avant poani donc yo sala lokwa c'est comme si yo nem to longwa pembe na Belvi oyebi les sujets o salama ki yo oza pembe na Belvi parce que Belvi a boya kana yo ko fingele batu alinga ke loko wana te tanga boya bité na lingi ba émission boyete yo répondre Belvi lobi non nga na ko sala ba émission nga pona yaka pona ba émission na bande ba émission nga kala
Ndengo simba te sala ki boza la séparer na belle vie, tu le sais au moins. Alors pourquoi koloba maloba bongo? Banda yo okei. Eloko nini oyo ya belle vie ekufi? Hein? Eloko nini ya belle vie ekufi? Parce que demain na ba dire na zoloba malgré n'apporter quelque chose. Ya. Mutaboya eloko yo apporta azate. Mais ce n'est pas dit que ce qu'on apporter l'eau mon pas pour la moutou ou ça ben forme pour la moutou alors aux moutou on a ce qu'on matélé les sous comme au lingi au matélé tina souka pour ani pour apporter quelque chose. Non et le ko yo apporta qui fait na batum sou au ba au sala ngo lelo biso to ça pour défendre belle vie et continuer nango parce que le ko changer zate malgré qu'on apporter qui pas belle vie bando fingi kaka batika qui pété ti lelo peso continuer nango hein et continuer nango ma fingi continuer que non ka bon ndenge zo kende alors quoi côté c'est importance na oté parce que l'importance on trouve beki ko apporter ka un plus et le ko yo bande ko luka pas belle vie le ko apporter un plus c'est pas belle vie au sakana ni siko mona ke nyonso yo lingi pe basale la yo oh yo apporter pas belle vie yo pour bénéficier te ma chérie tout que pas to zongi pas au bénéficiaire peut pas belle vie belé kolobaka te ke onga na sali la belle vie boye bondima ngate bo o belle vie sali la yo ndima belle vie bondima te peut-être que belle vie o sali le leki kutuna o yo sali parce que belle vie ti lelo si je n'ai ata yo tu ngo zaki bandeka ko continuer ko finga ye mais yo au bénéficier na makambe bela belle vie na ba fan na ye mbongo nini demain elo ni te yo bénéficier na belle vie c'est vice versa. Yo ko loba maloba on a to loba ke o kutu na sala ba ignorant bo o belle vie sala pana yo po ignorant oti donc côté na kutu ko longola na yango parce que belle vie c'est peut belé pour na même voir même ba fan na belle vie o yebi qui ne connaît pas ça tout le monde ba yebi yango ba changer histoire té ceux qui peuvent aller ko continuer ko lober la belle vie parce que o yebaki ba support o yo qui na sima belle vie au monde o yebaki ti ata ba makamsu choko ka kobim c'était pour yebaki pe ba support o bande ko zo pemi na belle vie yango pe mo ba réserve ani sala ka o po tala mais to sengi no mama soko iza bimisa tout senga ko bimisa ko lo ba te ko tonto gecho ko ya ko coach gecho na makambo te o zo gecho bimisa liboso lo kwa yo za na mwana mo boye bano baza beso za pour ça likam na o sala ko occuper ko te ko mutu boye rien o sala na yo tika kokosi la gesho makampo gesho apekisa okosi titango zo luko bimisa baba pardon batonto tadi bayams banini bandingo olingolo bana to yeba da histoire ndenge ezala to yeba déjà ya sikeza te to yebi da ke bino nyoso bodaki na kamoko lelo yo benga bango ba soki ba benga bango ne ba mukala kasi yo poza ki mukala ti yo poza ki ngamona bango poza ki ngambo moko makambo nyonso yo sala o bango basala wana ki mukala yo po sala ngo to ke pa to zonge pa yo po sala ngo siko tango benga baninga ba mukala eloko bino nyonso bo sala ngo ensemble au moins te que yo mo po mari diki c'est parce que ozasu wana te wana ne fole lo benga baninga ba mikala non likambo ya batadi ba yams banini batom ndi ba bango tu wana histoire on to yebi on très bien ndenge ezalaka to yebi on très bien siko eloko esala ko pasi ti lelo ezanini eza parce que bango pe bazalaki mabe muto akotela bango azate parce que bino nyonso bozalaki wana bino na yo potonga belle vie na bango patonga belle vie to boyango te mais au moins bayaki otala bayaki comprendre histoire ndenge ezali batali balobi ezabo bamoni ki moi so tokoki osala eloko tolinga tosala te ozomona quand même au moins bango batali nsima babi jamais batala sima babina ma bien fo nyoso va sali biso to ko zong sele lo côté mais ko tonga to yebi ke pe ba on pe ba tonga belle vie to yebi nyoso lo ya sikezate demain je suis bonne ko sala bino no so botonga ye na yo na kati na bango to yebi mais quand même ba luka ba réparer ba luka ba senga belle vie pardon ba on continuer parce que loko sala ko passer ça ka yangwana parce que yo linga kinde bosa ki click wana kande bosa kinde banda okena ngo fe bokena bino nyonso bolongwa yo linga ebongo parce que bango to batana na bango sima babi non to ko sala bongo te to zongela mutala ba zongi ko en âme et conscience ba vandi na bango ko na bien parce que ba comprendre déjà du kamninga ezalaki
Titango ozoloba makamba tonto tali ti ozobeta beta munoko ozoloba makasi wana eloko boye ozopesa ba preuve olingi muninga loba te. Pourquoi olinga ki loba te oyebaki po ozo ko enregistrer toyebi makambo wana ndenge esalamaka ti po oyobima malamu ozomona sikoto bazwi batie kaka maloba na mema otadi alobaki fallait po obimisa yango obimisaki ote poani ntango oyobaki otikela espace aloba fallait po obimisa espace oyobaki otikela omoni teke ntango yo obenge hypocrite yo poza hypocrite oza hypocrite obimisi baaudio ya moninga oyo enregistraki ya yeske otyango wapi ti ozoloba makambo bo reconnaître eloko be so tadi alinga loba okati zelanga na loba elingo loba nini falo tika toyoka mpe baargument na ye falo tika mpe toyoka baargument na ye ozwi oyo ayo obimisi yango a haute voix mpe ozoloba mpena haute voix demer oyebi tona yoki odiola ndenge ozuko interdit ye koloba te nayoki na kanda nayokeli kuna ye tadi yango nayokeli na tonto tadi nayokeli ekanda moko na bi mpona nini kokóma na niveau oyo ya oluka kobenga demer apesi yanga mpena kandanga mo na bi pourquoi abengaki demer boyebi bamanigance nyonso ya demer obenge pourquoi sikoyo ntango ozolobake bino bopekisi yams te est ce que oyo oyebi soko asalaki démarche mpa obenga yams oyebi babongisa likambo te ndenge la diva akomaki non fala benga bino abengi bino atia conférence jamais bato baza na baguerre boyo kebenga baotia conférence non moto aza na mposa kobongisa abenga bato séparé abengi yams abengi demer est-ce que demer na maloba ne atikali kotikela tonto tali temps aloba te est-ce que boyebi soki asalaki démarche mpe ya obenga nani o ya kobenga nani yams peut-être asalaki mpe démarche obenga yams ou bien abandonné na demer rapport bandana yams ou me peut-être ntomo pas bandaki na yams parce que ton ebandeli nayokaki alobaki na transféré nini epa yams alobaki bagenre moko babilo mwa bongo ton tadi alobaki c'est parce que kaka demer alingi kotikela espace te ozomona alingi ya loba abimisa moninga hypocrite ndenge la diva komi tout demer dans tout ça on s'en fout omoni biso famille libota on s'en fout de tout ngana kamora likambo elobaka ke Belvi ayiba projet na yo Belvi projet ni ayibaka yo zalaki wana ce n'est que normal parce que tu étais avec Belvi ozalaki wana pona ko porter au secours pona ko pesi ba idée tant ko pesi idée showbiz est-ce que ça ko yiba projet ne ça ko yiba projet non parce que yo zalaki na pona ko pesi ba idée yé pas le biki na zaki pina zaka pina idangu achango en place ce que yo problème ne vendre parce que yo linga ko zwelende ba sponsor pour bo liambongo Follow barande bien. Ozaki na poso zwele ba sponsor pour boliambongo. Mais kolobaka yibi projet na yo. Non, ayiba projet non te demer. Parce que monta ko yiba projet no yo betele lisolo loko yo zo sala, o beteli ka ko betele te ye pas sala yo betele non sala loko boye, non sala loko boye. O beteli muninga ki asali yango eloko yo linga ki o sala mais yo yela ki nde beldia sala. C'est comme ça non? C'est comme ça. Alors, tant il y a pas producteur non té et comme yo et ça ko yiba projet non té tout ça là quand même intellectuel. Ayibi projet no place ni. Ayibi parce que ça là qu'il y a pour la soutenir. Tant bo seli makamba ceux qui y a banini ou y a banini, y a ceux qui y a benga ngoni ba pano. Et ça qui juste pour la soutien non? Au lobby no lokona za permet la Belgique faut apporter un plus en tant que attaché de presse naï. Attaché de presse aux qui peut payer donc ce n'est que normal au sababilo qu'on a pour les lots apembe net au yela ka pété projet moko boyele liso ko yana ngote donc c'est comme ça alors tant l'histoire ko berobayi ko yiba projet na tango beta makanga pesa nga kanda des fois parce que ayiba projet ne place nini yo betela ka lisolo po yo moko sala ngo te ka Belvia sala ngo est-ce que showbiz ngo pe kanga o ko ki po ke ba sponsor au moins tout ngo travailler na mayela Belvia parce que c'est Belvi nem dengo ça ba spectacle yote yende ngo sala ngo nyoso ngo bimane ngo za Belvi yo linga ko profito liambongo la sima Belvi yango kanda place vanda yo na mobile no rage wane vanda et là ngo clair mais c'est pas kayiba projet no po yo moko ya ko yebisa sala lo kwa bongo eza ko yiba projet te siko ceux qui projet ngo yo zaki na ngo soko za na ba projet belé o za na ya showbiz petit kala ki ko sala kasi kende ko beta spectacle o za ba sponsor no cha o luki pe mutu mususu ba comédien pe basé belé oko ke luka comédien mususu ko tcheye pour dire que ngo c'est la ka aura ya Belvie bi ke ba côté pas Belvie ale yo ko ba sponsor to boya o zimbo ya to ebi ma bloc on kindaka alors arrêtez avec ça o aibanga projet à salabo Belvie aiba projet
ayiba projet tozalaki pembeni na ye ozalaki pembeni na ye ntango amoni boyoka na lisusu te ye akosala bakisponsor no na ndeni azwa basponsor no na ndeni esimba te mpo boyokana te ye makambo oyo alingi olingi kosala yango te arrêtez avec ça des mères tika mpe tovanda la botika mpe tovanda